Denis laisse tomber poser des questions. Et tant que pasteur, ceux qui n'ont ni prophète ni nous rejoignent parce que chez moi il y a pas de nani prophète et tout. Donc je m'en bats les couilles. Balong bakuna so ba kende wapi na ete to écoute na li philosophe na katika tshwenze ni ba kende. Donc ba maboma quoi. Pour Denis laisse moi je vois pas comment Denis laisse yo ba publier ba mitaka na ba nanu bo sala ba biloko moko otika ko leko sa analyse te. Oh. Batu na bino bozana bango wana po mona kaki baza batanzamba solo te. Ba confina ki awati l'église sala te na kufai. Crise ni ne longwaki. Pour moi tourner quand de tourna. Et Denis laisse oza muto oza mo santu. Yo ko sala analyse ya héritier na ya fali na ya ferry na raisonning. Lelo muta ko sulu kaka pona passion yo pesi. Vous comprenez? RIO na TV ozolo ba ke batale bo ba beti les 18. Moi je suis ni pour ni contre. Vous comprenez? Mais tout le makambo eza réel. Ba Denis laisse ba lo kwa ba papa. Et alors quoi wera ko jamais na TV lo ba ke date les 18. Yekuta mi place lo ba maman na ba sali yangote. Date les 18 ba o ba obimisa ba ko ba o ba sa ba ko étant que mais un pasteur au quoi qu'il jamais pour créer rancune. Moi les a le quoi tant yo komisi fali au boy ko komisa ferry. Soit tant yo komisi héritier au boy ko komisa fali. Et tant qu'un pasteur, est-ce que c'est normal? Bon, tant que pasteur a ça l'analyse à valoriser héritier, à boy ko valoriser fali. Bon, les professeurs nzamba pesi. Bon, selon bango musique yo ba fali na ba faire na ba héritier ba yemba resuka kana katikati ya mataralo la te. Bon, yenzambe tsake ko duso la place musique e fan de la ya opesa la bango prophétie. A mona ki professeur ba mitaka ba pasteur te. Et nazo ba te Denis laisse. A commencé ce théâtre pour na yo ki azo se demander comment ba pese comment pasteur wa. Pasteur wa. Animi na comment pasteur wa. Habillé mon rose pasteur wa. Siko boye bisanga. Denis laisse. Série azo sala. Et comme un épisode ni. Non, au moni et le remoro qui se passe aussi à l'objet de héritier na ferré basale la kawera nzembo à l'époque soit tu vas finga kawera Denis laisse tango bango bango na finga wera Denis laisse azala ka wapi po ya kolobake boti ko finga wera lelo climeza bien entre ferré héritier na papa bango ferré fali héritier climeza bien na wera bon yoko ya ko la musa makamba ferré na héritier po pesa biso bata wera sukanda ozomo na place pasteur azo créer guerre. Déjà, yo ne oza bongo lolo kokota te Denis laisse na yebiso kokota lola te po na nini po opakola ambi. Eza déjà ozo corriger nzambe na sola na autre. Déjà opakoli ambi ozo corriger nzambe et simbi déjà te. Donc, le quoi de yo kokota lola te. Vous me Denis laisse longola kazaka lo bana biso ke non. Nga pe na komi na ngai ko sala ba analyse ba ministère mokili. Nga pe na za bona ngana ngana yemba lokola héritier to faire to nani. Ozo comprendre? Si ka ba ministère na guerre na bango. Yo soki oza posa koloba yaka sangisa bato c'est pas di koleka la chaîne moko koloba biloko moko eza ya bêtise o biso moto se permet to loba te oza comprendre nani ya kolinga babenga nani numéro 1 azate deya na baministère mokili azate Exemple TV qui toque rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Donc, Balandignon, il y a Exemple TV. Merci d'être là présent parce que bon, l'émission Nabino, la vérité plus ah le loto to solo la vraiment to solo la Nabino to yokanini o ezako le sur les actualités musicales, les actualités tout o le kaka vraiment na kati ya monde biso to la Nabino kaka ba information. Quant à moi, votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova, autrement dit Avatar, garçon fraîcheur, donc Mobutu, ensemble avec Deo, donc Nasima Yamashi. Je ne vais pas traîner vraiment à dire un très grand merci à monsieur Barezi Baza, tonton Barezi Baza.
Monsieur le journaliste, merci Nayo parce que Ozawana pour coacher ko sala makambe belé et sala bien et merci encore à Décaré na assistance et sala bien et merci à tout le monde qui continue vraiment et à soutenir Biso bo continuer ko liker ko s'abonner et ça la bien. Pourquoi pas dire un très grand merci vraiment à Glashukate Nakata Canada et merci encore à Mama Zoé Kumba na Bondi, merci Nayo et merci encore na Maman Marie Noëlla Bibonda, donc merci Nayo, il y a Papa Lucien et elle, et merci Nayo, Papa JC Mangala, merci, Maître Lou Roman Debo, merci. Et aujourd'hui, Naza n'a invité Nangaï, n'a bien invité Nangaï sous vraiment des choses qu'on a d'accord Nangaï, Oko Fongola Biso, pour n'a yamba vraiment invité Nangaï, on a zané lelo, on dit les manzaka moi si Nzambe, autrement dit, donc Molobeli, donc l'attaché vraiment de presse au Azlobela Kamingi, où est Ranson. Bonjour. Bonjour à toi, donc bonjour à les téléspectateurs Nyon sur la chaîne Oyo et bonjour à fan Nyon sur Manzaka TV ou s'abonner à Manzaka TV pour continuer à s'abonner pour mon dit les Manzaka moi si Nzambe CP na mina mboka yeyo par rapport à image wana na profiter un peu ça mbote pas Dada Muzinga musique yoebi ya pala Bassman Kinganda lui c'est mon préféré. Merci beaucoup à toi Maître Ninja quand on a le bayoza Ninja ngana Kondo 13 nayebi le pourquoi papi kakol c'est bon la machine monter ma ligne d'énergie on a pas yop na moni président Golf Kizola ba bon séjour na on a kin merci beaucoup déjà on a le Gabon hôtel Maître Odilon Amos les guerriers maman Mukiri Génie ma maman chérie d'amour maman présidente Yu Clinton Bambo Tebele Mimi Chike va mi check jamais de check yo lisez beaucoup Tascan merci beaucoup à ta Kersi Mukanda mon ami lui c'est les banquiers les dollars bivores les champagnards Kersi Mukanda merci beaucoup à tout le monde na moi Sinzambe et na yebia que na 13h on est Scan Patrick Lutumba ya Palin bien à papi donc je t'oublierai jamais et jamais Nathalie Bosso tinanga code pour l'anniversaire nanga bien à papi merci beaucoup pour tout en tout cas on est ensemble voilà merci Odile Manzaka CPI vous avez compris déjà que non c'est une chroniqueuse donc alobaka penda bien asala rappeler musala oyo nde yango bo moni nenga zo pese la zane déjà oui qui fallait un peu s'appelle Lisan Tumba Mot Lisan moi on va Teresa mais mère na sala maboke Lisan Tumba donc Bambo Tebele yo ebika par rapport merci Connor Thérèse bonne santé. Ouais, tout doucement par la grâce de Dieu. Voilà, il faut comprendre. Ah, ok. 350. Ah, vous avez besoin de caniche à donc, pour comprendre un niveau. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, santé tout doucement. Dieu fait grâce. Et en tout cas, tout ça, voilà. Ozana bien. Pourquoi Connor 13 CPI? Donc, j'ai pu comprendre que je vais faire ça. Je me dit comment moi, si j'avais en 2011, tourné. Tournage na Chico Polo, le questionnaire repose en paix. Na pont noir ne va pas sanga pour maman Sinzambe. Et fait nanga Christian Bopat les référendums à Pesangai comme mon besoin échappenga. Donc bah te bien va sanga ba combo donc voilà. CPI, vous êtes toujours prêts. Pembeni ya Weranson, aux Alaranaye, Bosolo Lakanaye, maison mère réseau qui est maison mère en tout cas. Na merveille toujours et to penser moi que ba séance à répétition mais micro toujours il faut na Zénith Ebikaka partout dans le monde bah il y a programme auto pesaki au le roi de la forêt au CP ça monde entier comme d'habitude quand ningi zalaka et micro toujours ba répétition quand na 14e muri wana sika to sala sika to kuta na rawana en tout cas tout monde na rawana en tout cas par wana message monsieur ezate pour ba s'abonner sur na page tout il y a le roi de la forêt donc tout mata penato que na musika et do ba l'air sentiment donc tout mata penato matisa par rapport à image et Betty Panda. Ah, nangana bossa na Betty Panda, dire petit à Kati à Palin, Betty Panda va monter bien na ce qui trop on est là quoi systématique et goût donc bon s'abonner quand des bossa na bossa là bon s'abonner donc par rapport à image voilà. Mais selon préparation de la préparation ce qui concerne Betama, tu es bilelo artiste na biso ba star na biso ba koma ke ba memara équipe mobimba. Tu es bi Weranson naza artiste muné naza grand. Par rapport à Salara Makambunaye, dans presque équipe mobile, il y a des comédiens, il y a des stars, mais selon préparation, on a pour agréer la manifestation. Vous avez préparé un non, la préparation, on a tout. Les rois de la forêt ont une idéologie. On a stick.
nango yebisa ko finga pe mona ndenga stick ya comprendre le roi de la forêt loba na ba idéologie et puis aza muta ba indusa o abanda opesa lelo yebi par rapport à image ma ramener na mukile yalinga te mukili et comprendre m'amener avant yalinga mingi ba surprise donc ba bazela ba surprise yango les très important parce que tokolo ba keto ba comédien et ba comédien ba kete nga odi le manzaka botenga pe kuve na nga la die so bazar na kotala je comprends donc tokolo ba pe ba comédien ba kendete ba kei donc ba bazela surprise voyage déjà c'est la délégation moi monene we rançon on reconnaître la moutinyo son ba valeur na o ebi ka sala mso na ebi abi ga pe na ba fan ko ba sepela pe ko mona mon présence en mutango les rois de la forêt ra mutana ko salati donc o nyoso ebi ka ke les rois de la forêt kontaka po na ye o pas kontaka po na mutuana oui, moi, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais les 18, tout le monde avait fait sortir les albums, les singles, les cadre de la maison mère. Et là, il y a Sika, Bimisaki. To o batu batu ndako s'attendre nango ezalaki te biso na kata mamba les 18 ezalaki na mamba na te les 18 ezalaki vraiment mamba na biso te les 18 ezalaki na monaki les réima go fali popa wataki date na ye et na monaki fait regola na monaki héritier watana be gogan bango bataki ba date na bango et ainsi de suite donc biso pena na kata tozala pena na mamba les 18 te biso to beta c'était acoustique le roi de la forêt salaki o batbo c'est perango et le roi de la forêt ba nostalgie sika voilà donc au biso ezapena sur le terrain wana on essaie ba s'abonner ba continuer pe kotala ngo par rapport voilà parlons un peu de l'acoustique pour nga pe to betela ngo lisolo acoustique wana ino moko mona ke wera ndenge abeti penda banzembo ya kala ala musi susu banzembo o bat babosanaka bino moko tant que ba base Tabo monaki yango base, vous sentez qu'il y a un comment? Non bien, mais ce qu'on a des choses à bosser avec vous. Oh, le c'est donc aussi que ça non bien, mais les banques quand ils n'ont été un moment donné. Mais non, ça quand les banques à maman na goût. Bah gouverneur écoute bah c'est bien les banques bah pasteur écoute, bah c'est bien non bon cabisso. Mais ça va, le roi de la forêt déjà dans mon tour le lot au colo baké parmi bah icône, ada Moko, Tommy Balé, Tommy Sapko, Tikala Nae, oh lelo, mon a s'adapté à ba milieu tout. Donc place il m'a ramené comme il venait commencer à ma musique, mon boya show, à na show, place c'est comment c'est un rythme, il y a mon dengue battu, bah il y a Nicolas Azawana. Donc acoustique impeccable, le roi de la forêt, précipiné, m'a ramené il fallait mon Kilimanjaro là, mais fallait me plus à s'y prendre battre. Parce que dans les muso toyo qui on a même ngamo na yaki surpris na tête plein de to Élysée Bokota oh les gens tumba est-ce que yo yoga o ngana ko yoka bien na ko yoka pending ko yoka na éviter Mani Macron donc na besoin ba moté pe Mani Macron yo yebi wana bat na ngatu sana bon Mani Macron Dino Liak qui na besoin ba moté belé na besoin pété Arnaud Madrouma Madroums identité voilà donc il est qu'un bien ouais acoustique il est qu'un bien mais il y avait un temps où dit les manzaka avant ça paraître les sous-soutés tout le monde dit les manzaka zalaki donc azaki pena mi bomba ki linga pena ko ça paraître mais bou na kanda moko boyo dit les manzaka ça paraître dit les manzaka le donc yo pona yo vena yo ndingo portaka yo cœur linga ti muta toucher ouais ngai na bango lelo na sala sentiment na sala vraiment na muta sentimenté donc pour on la saga na sala déjà muta sentimenté moi j'ai des amis oh ba mekaka diamba na nzoto na ye ya o mona bina ke ba o meka diamba na nzoto mutu ba ba e ba so eza makasi to pete na nzoto na ye donc na fanda ba camarade bongo shenga na palin na ba masa oyo ba melaka pino ka pina ke a mela 18 casier ya tem ya tsiri turbo ba masanga na ba kombote na melanga biloko na te a mela bina 18 casier turbo mutu a mela whisky taka na kanga komona whisky patron deux bouteilles ya whisky melango na anniversaire non Fuji ya grand frère nanga et puis ebimisa trouble a mela deux bouteilles ya whisky ebimisa trouble même mutu ye mosko ngana na milia mamona mais na sala ya muti na yebi ne balinga diamba te na mona nde balinga ngo na yebi ne bamila masanga te mais na vana na milia bamila masanga kinga mona te kamasanga o kapon donc naza sentimentaliste te ngana sala mambo oyo na yebi ke mukili osepela ouais mukili a mona odile manzaka ba moni alango et tout osepela te donc ngai so m'a dérangé les rois de la forêt le qu'on a ebika ko kakoloba te ngai le kwanda mapesa nga don ya koloba sans kwiti donc fona ya pona baby c'est leur réputation ngana ya sa émission te pona mutu te ngana ya kande pona ko baby c'est la mutu réputation tant na baby c'est première réputation
loko za ba famille za moi c'est oyebi so ke tika ko ya soute on mona so na ye na mode d'ordre somme da finga wa maman tara bananga na ko mo loba o mo ateke ba doza ba police ouais na mona ki moi ba doza ke police ba to finga wa redimina ici là po yebi ko dila ko ya ko rebebe c'est la réputation donc ngana za raté muta sentiment ke ona finga ona ninga ba je poto kuta na shaba to ya mbisi na ima mbona ti na finga oteke po o tindi na mega na yeba mamona ti donc nga pena za ke olobi na wera ya vrai na ye oloba no pe ya vrai au tester wera na ye pour retester yo moi je suis comme ça donc tester wera e ko retester mais on dit les manzaka to vandi to tali to monique non émission salami balobi ke non wera asila kala mutalobi yango pasteur Denis Lesi à part koloba yango ezalaki ndeko na biso Franck Stéma ayamba ki ayambi a poser ba question. Est-ce qu'il est censé que non solo yami mosal na nzambe retourner ba question moko boy o eko intéresser ba musicien na émission émission ezo permettre biso eza émission to bengo déjà émission eza na non arrêt non na devanté na retourté to bengo tout dans l'ensemble émission donc il y a pas d'émission il y a batanzambe na émission batamokili nyonso eza émission batolo bango bien ba question eza yanga ba réponse ya yo ba propos teni et engagé mutu alobi yango tout ça batama ele to leki na bambon de l'école yo poser nga ba question so na monde qui non répond tout leki il y avait des moments où on poser ba question mususu na lo bani on n'est pas à ça on a pas bien moment vous comprenez voilà donc ma question est réponse c'est un moutou azaki nango il était déjà préparé à répondre donc nazo pas sa faute na moutou poser question té na pas sa faute na moutou azo répondre parce que moutou poser question aza censé poser tout pour eza domaine na yé ngana nazo répondre na yebi nini faut na répondre na on a ko répondre té vous comprenez voilà Denis Lesi on va poser des questions. Étant que pasteur, ceux qui n'ont ni prophète ni ne vous parce que chez moi il n'y a pas de nani prophète et tout. Donc je m'en bats les couilles. Balong bakuna soba kende wapi na ito écoute na li felo so na katika tsenze ni bokende. Ba ma boma quoi. Chez moi il n'y a pas de nani écoute talinga te. Donc ne besoin bango wana. Ceux qui azala so ne besoin la bango wana. Akwa pe ko boya question pour Denis Lesi moi je vois pas comment Denis Lesi yo ba publier ba mitaka na batana bo sala ba biloko moko otika ko leko sa analyse te. Batu na bino bozana bango wana po mona kaki baza batanzamba solo te. Ba confina ki awati l'église de salate na kufai. Crise ni ne longwaki. Pour moi tourner quand ndé tourna. Zo de na nzale zala kaka. Ce couré zala ki e bano zala. Donc et un changement te que tout le monde en est mo na pena que ba confiner l'église. Mboka o pena que nzambe a fonctionné na ba pasteur. Na ba prière bon ba sala ba to na se to nga to mona na ba réponse nzambe parce que nzamba ngala télé au mot que bona droit à confiner na l'église beaucoup confiner tout même na ba mais église parce que église est un royaume nzambe si kan nzamba vanda mais tant ba confiner na l'église et puis réaction moi ça peut-être zonka net aux ala ezaki na différence donc elinko lobaki ndeti biso pena so tali pena bien na mboko nzamba zalate ngana loba verset moko za na Lévitique 18 so la nyango banana likolo nango tina sérieux ka lié par la Moïse tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme car c'est une abomination mais na l'église baté en monté les lots sont allés bien na l'église maté a obaela biso ya kalebanda ko sa biso to bongo wana Jésus vient bientôt mutu to azobanga pourtant moi que Jésus vient bientôt éviter a ya na tongo to na pokwa ozoye baté do otaka nangana singo mo imbécile mais imbécile ko mi kilo po nzampo ozoye bata ko yela na douche to yela air na olala mais le maté échangea maté ko ba pena ke bata $100 baleka au moins que batu banda ba ki banda tongo l'église ti ba 12h elo ba bimi na ngozati muta masanga oye ba kutu ke na bimi na koi mais muta ote église oye ba verset bimi na ngoti ozo mona degré vous comprenez muta kuti mutu mo bamba ba so bombe oye ba mesure bomba melelo elangusi mais mutu outi na église ayebi na kutu verset pasteur atete ya kanka ke pasteur aba ba $100 ba leke ngaza na mote vous comprenez bazo fonctionner ndenge église fallait qu'il fonctionne te or ba Denis Lesi baza ba mieux placé oyo lelo ba ko koloba pe ba exemple à suivre na ba église mususu oyo tonga malelo ozo comprendre et le ko sala lelo mon avenir mo 54 églises eza po da ba biloko marque bo
Denis Lessi oza moto oza mosantu yo ko sala analyse ya héritier na ya Fali na ya Ferry na raison nini vous comprenez okoya ko sala analyse on a te po eza makambo na yo te bon voilà est-ce que ngana olinga ke shit nanga yo lo bango ngana kolinga jamais shit nanga yo lo bango quel que soit les lots ndeti par exemple ndé mukile ebi ke Fali na Ferry ba yo kana te pourtant yo lobi ke Fali za champion Ferry a obimate toi tu penses que er Ferry a beta misi libaku même à répondre te au cas si bonzambe ya solo ça n'est pas naï au moins les lots tombe ta fini mut imbécile avant les ko répondre tala paye pour finga muninga vous comprenez nga les lots tombe ta pesa nga passe nga pina tala ah après nga passe nga pina pesa mutu passe abeti nga libaku nga pina beta mutu libaku eza normal les lots muta ko sunu kaka pona passe yo pesi. Vous comprenez? RIO na TV ozolo ba ke batale bo ba beti les 18. Moi je suis ni pour ni contre. Vous comprenez? Mais tout le makambo eza réel. Ba Denis Lessi ba lokwa ba papa. Et alors quoi wera ko jamais na TV lo ba ke date les 18. Yekuta mi place lo ba maman na ba sali yango te. Date les 18 ba o ba obimisa ba ko ba o ba sa ba ko etant que qui. Nzambe date les 18 couvre fait 18h 21h ba ko na crise azo pesa ngote. Makamba couvre feu nzamba zo laksa bango te bango makambo nzamba fo laksa bango azo laksa bango te pour mais ya lobi aza pasteur oyo mususu ba makamba ba musique ye akotaka ngomo makasi po parce que akuzalaka mingi na ba musicien kozala mingi na musicien tozo boya yango kozala mingi na musicien te mais un pasteur okoki ko ya jamais ko créer rancune wana eza lokwa tango yo komisi Fali oboyi ko komisa Ferry soit tango yo komisi héritier oboyi ko komisa Fali et tant qu'un pasteur est-ce que ça c'est normal. Bon, tant que pasteur a ça l'analyse à valoriser héritier, à boy ko valoriser Fali. Bon, les professeurs nzamba pesi. Bon, selon bango, musique yo ba Fali na ba Ferry na ba héritier ba yemba resuka kana katikati ya mataralo la te. Bon, yenzambe tsake ko duso la place musique et fan de la ya opesa la bango prophétie. A mona ki prophétie ba mitaka ba pasteur te. Yenzamba gena ko mona ka professeur les 18 pour que personne peut pas pasteur Denis Lessi. Il est pasteur Denis Lessi d'abord dans quel droit? Oh il y a aussi la ba mission na biso analyse parce que biso net nga na zabo na ke nga li felo pour na bina badaso ba Fali na ba héritier ba Ferry ba yemba mais bango ba olinga na bango ngote c'est que bango baza batalo la faut ba bonso ba place na bango ne bandeli ya lola donc biso batro to za ba te héritier on ba tika biso parce que biso no to potana na biso nga na ki héritier vie na nga na go sala mission mo boy na go lobelo mo me na o lekate o comprends pour ça vie na nga na sala lo mo boy ka po vie tanga yo kala muka ah on dit quelque part na lobi na nga pe mo faux na valoriser tout le monde me vient comprendre que c'est que si on a bêté peu le mois bien collé oh on dit les nga yo loba biso de doit mieux placer là oh comment biso de doit après ça va publier va passer en de ça banalise ka pombo tout ça la maman ka qui pas bangote tout qui pas bangote donc un pasteur aza pour na ko sangisa aza te pour na ko boma vous comprenez Denis Lessi tu peux passer à la télé pour ya koloba ke et le ko ça la shit à héritier na ba Ferry pour babanga ka wera te est-ce que nani a pesio na monopole wana ya koloba makambo bongo ozi droit n'est pas nani bon toi est-ce que tango yo zoloba ke il faut pas respecter wera pona yo quand tu lobi bien si ko tango héritier Ferry ba répondre te batna ba ko finga ozomona ke yo zo créer guerre donc ya lobi tango yo ya makambo Denis Lessi nazo baté Denis Lessi a commencé à ce théâtre pour na yo ki azo se demander comment va passer comme pasteur Wario pasteur Wario animi na comme pasteur Wario abiye mo za pasteur Wario siko yebisanga Denis Lessi série azo sala et comme un épisode nini non au moni eloko moko qui se passe aussi à l'objet ce qui est héritier na Ferry basalela ka wera nzembo à l'époque soit ba finga ka wera Denis Lessi tango bango na finga wera Denis Lessi azalaka wapi po ya koloba ke boti ko finga wera lelo climat bien entre Ferry héritier na papa bango Ferry Fali héritier climat bien na wera bon yoko ya ko la musama kamba Ferry na héritier pour pesa biso bata wera sukanda ozomona place pasteur azo créer guerre pourtant mu fan ma wera vanda gabi ah ya solo ba finga pe wera ça sert pas peut-être comme na bango est-ce que on a yo lingi Congo est-ce que lingi ba mission na parce que makambo c'est le cas c'est qui intéresse il est intérêt mais c'est sopani balokota te vous comprenez makambo c'est le cas ça la guerre na on ba ninga na ba pasteur na yo quand ozo déclarer que ba mission ba chanteur ba koma bango ba pasteur ezo salo passe pour de radio singa bango ba mai kala mai bazawana oh mususo nanyo oh mususo nanyo ba Moïse Mbi bango wana nyoso bato ya ko sala bango guerre bango wana c'est pas le fer c'est pas des héritiers c'est pas des Fali ya ko kota na terrain wana teza terrain na été pour terrain ya zo kota ba finga na ba papa na ba maman
terrain ezokota bakoyebisa ke nzamba lobi ndenge asaleli mutu akoki kochanger te déjà yo ndenge oza bongo lolo kokota te Deniles na yebi so kokota lola te mpo na nini mpo opakola ambi eza déjà ozokorige nzambe nasola na oti déjà opakoli ambi ozokorige nzambe esimbi déjà te donc le quoi de yo okota lola te vo me Deniles alongola kazaka loba na biso ke non nga pe na komi na ngai kosala banalize ba ministère mokili nga pe nde naza bona lingana nga na yemba lokola héritier to frère to nani ozo comprendre sika ba ministère na guerre na bango yo soki oza posa koloba ya kasangisa bato c'est pas di koleka na chaîne moko koloba biloko moko eza ya bêtise o biso moto se permet to loba te ozo comprendre nani ya kolinga ba benga nani numéro 1 azate de na ba ministère mokili azate elle va guerre monsieur les gars pour le dire canal numéro 1 mais comment c'est fait top yo pasteur ce prophète ne bobenga bangwana oni mosokoli na pour la tibilamba pour yo pesa obenga ba numéro 1 na ba numéro 2 est-ce que vous avez pour na yo moko zo mona mopene za pena normal bon awa eza na pesa ko côté YouTube kanga motema basinga na batata basinga na bonga finga ke lisoko to route pour awa tout est permis Yeah, azali. La finga qui a donné ce sort autoroute, tant ma finga ouais on a eu ça qui. Ah tout est permis. Voilà la police m'a refusé dans YouTube, tu peux voir ils sont ça na mwana. YouTube ba sam sango sur to ça. Oh. Eh ba ça sur ma YouTube te. Qui ne fou na muta finga na YouTube, elle ça non. Bis wa ma zama na YouTube, elle ne bo sala. Bon parce que ba bi ma bon matin. Ils ont répondre. Pour neza bongo biso to yebi lelo. Kimeza pepele, serré, pepele, héritier, pepele, na papa ba. Fallait pepele. Vous comprenez? Il y a la musée pour bango va progresser. Il faut pas respecter oui. Bon. Herbe bana ko respecter oui raté. Deni les ozala to zalate. Ozala kat. Oya ka kolobate. Les lorsque la mukeli wapi pour koloba makamo. Nani atindi. Mais blom monsieur za rappelé par rapport à monsieur pour yaza aîné après si bonga conseil que bazala na respect. Mais yango na lobit. Kala wana yazala ka wapi her makamo zaki ndongo awa. Azalaka wapi eba mitakala baninga ne ba pasteur ebimaki awa azalaki wapi ye Deniles stand ngena kota makala na sala analyse mutasala analyse te biso to vandika ah pasteur oyo ba revese ah pasteur oyo mutasala analyse te o comprend makama musique ba dans les 18 yo ko sala analyse sur base de quoi yango na lobi soki pena mboko ndenge sambelaka makasi eke nzamba zaka na mboko ndenge ba changement belé to mona ka izali lelo yango de 21h nini soki couvre-feu couvre-feu. Autrement, on a dit que Mbok est ne pernément. Batu balamuki 12h, bou, mo batu fo na ba moy manaki chasse na nyanga ozoka pour chaque jour bimana moy. 20h couvre-feu. Mbok est mabe. Bino ba pasteur boza wapi botika ka bataba. Au nom de Jésus muchopi abimi, au nom de Jésus museleke ta bimi. Demo munene lion na zela ka bimana nzota mutu ti lelo bimaka te. Pas ça lion na nzota mutu. Demo munene girafe na zela ka ya bimana nzota mutu na au nom de Jésus abimaka te pona ni. L'hippopotame na mona eka na ba film. Non non de Jésus abimaka te pona ni. Bango non de Jésus ka miseleke te. Bango ba ke bimsaka ba demo mekie. Ba ta $100 baleka. Bango ba passer les crises lelo zo mona Congo mbongo za sous Stéphane na ma pasteur. $100 baleka. $200 baleka. Tala maman la sida bayaka na. Mais comment on paye musuba makamusu tangelo ba mabongo na yebité. Est-ce qu'il y a un problème oh musu peut-être à Zoana ou ranson ou bien problème moko boya za la na. On a déjà soigné. Il y a quelqu'un na edingo. Il y a comme ça na ko prendre edingo pe na ko. Il y a ba qui sont ici là. Ba edingo baza penda ke po mutata akomba edingo boye. Il faut zandeti biso batozana buru du temple. Pour moi, on a gourou du temple. Donc, il y a un gourou à ça. Biso batozana ba gourou du temple. Singa ba komba bedingo. Oui, mais ce qu'on m'a dit na zabona na sala na mission na komba bedingo te. Parce que ti Deniles so banga bedingo te bongo. Nazo yeba te. Bedingo ala bien d'apesa ba kisi pare mais na yebite ya idi. Faut la ça ba biloko wana zala na ngo po Deniles c'est comme ko dénigrer batu. Nazo ba te Deniles courage ozo zo na ngamo na tali mission lobi na buka na oseka na bite Deniles so avanti. Donc il y a des gens à combiner muta rigolo. Donc tu comme comme ça mon a teba biloko pembe ba koko ba chaka. Donc na so maman na théâtre. Po na éviter ba voiture Deniles ça ça. Mais on dit le manza ko silika na bino pe on dirait za makasi bino pe to botomboka ki boyoke makamunyo so na botindi oto ko tinda banzoi. Ngana tomboka ikutu ta on kana tel le roi de la forêt lo banzoi ngabiale c'est bon. Wana c'est quoi mon nanu. Oh ya za nzoi ngana za nzoi mélanger. Oh nzoi mélanger. Na nzoi mélanger. Na bilo to za katia. Banzoi bampese banyo kanyo za kasi na ngai. Donc tanga binzoi ngabi seba. Siko amona mukonza banzoi.
Bon, on a ce pays, la mot d'ordre. Moi, si je parle, c'est fini. Oh, ça, c'est une mission. Pourquoi on a un problème de réputation? Moi, je dis, si c'est 150 émissions, combien d'émissions? Moi, tant qu'on a fait. Moi, je dis, fait. Moi, je suis comme ça. Donc, on ne va pas sur le roi de la forêt parce qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, il va comme ça et ça va pas s'il ne parle pas. Donc, il y a un moment où on a un monopole. Il y a un goût. Personne n'a lobby au fond qui on appelle la police et au manquing. Mais donc au fond na toré fundi au fundi toré fundi toro le fond. Mais au dit le tout monde ici que non par rapport à makambo nyonso makambo siko ezunango et son plaire à kitine ya deuxième mais bobo mais pas moto te. Bobo mais les motos ndenga loba ki wala sona pangi na ye. Mais na muno connaît s'il vous plaît avec tout le respect na opesa ye Denis les tika komba faire na héritier. Na musique na nani ba ben na qui pasteur obimisa mwana te na qui pasteur oui mazana bana yo sabaje na qui pasteur abimisa bana te mwana ata fingi papa soka reconnaître mabe na ye bola mabe na ye mabe nyo c'est ça ni elimbisama atika komba faire penenga zawana azana bana oya boko ya katang sa classe apena bandeko na ye alors atika ko ça ba mission na kombo ya faire atika est très calme donc ana problème na été le quoi ya zo créer ka buzz nanko aye ba ke faire et fali ba frère oh place ba ke ndokuta na ba diba soki ba mboka na no benga place ba ke kuta na kuna ya ozala ke so te faire na fali ba sola ya ebita et tant que papa il faut lukatia a créer terrain d'attente akoyeko ya na maloba oyo ezosala te ke po bata fali basilika bata faire et puis basilika et créer ba guerre c'est pas gentil tant ozobelaka komba fali bon tant bata faire ba répondre bata fali ba mona ni yebi maneni ke na kota li fali bata fali batikinga c'est que ozoluka guerre entre fali na faire donc c'est pas gentil atika komba faire asa aya na verset biblique je viens na auto peut sa verset a o ba koka côté yango te Lévitique 18 bana on a 18 na c'est ba tout ba bongwa au moins que le verset on est contre dans l'église bah tout va changer au comprendre venir que mutu nga sali sous mon sate mutu tinga bon moi bana za mobali nga zo nga za mukie tina koma munene boya za kana pour natanga bible le yo za kana yo za kana ya zo nga mukie zo nga na studio comme ça le place na za wana na za kana ye père nabi noko bende na nini na baba baba na cop na sala oyo bank sangati na lingamba la poto ya bende lokwa na bimba na za kana mobali nanga ya filmer no ba filmer ba mona ke ngai na banga mbala poto te pona na papo so na teka moko ba kanisha wana ya ba kanish oyo ba kanish oyo odile manzaka aboko la radio ye ateka bango 350 dans ce dit 350 donc pepe toi za la besoin ba kanish akoya code ya ga u dans ce ti banga na zo donc yo on s'intéressera te ngai makamwana lo kene nsa yango na bina banga na nga mutu te na ebinde ba créer ka kwanga biso ba te bleu mona ba ko ma complexe po ayebi ko beta matola $10 so beta da matola moi mutu moi banga mutu répondre mutu zate okomika mutu mo banga ta mutu beto des amo lobani zate po obeta ke matola nga siko lokwa na ebinde ba debia na ebinde ba luka 100 francs nga so kabeli nga $10 na ebinde no balula pour no kabango pe mais avant na kabango c'est des bénéfices au comprendre donc yango mona je respecte tout le monde na respectaka mutu nyonso mais na banga kande mutu te nga na bunda na basoda nga batianga poignard à basoda nako lakisa ngo te po eza grand mais bato bamona ngo déjà lakisa bango baza donc nga batianga déjà poignard à donc na bunda na jeep mo batianga poignard donc tada na bunda na basoda c'est que mutu sans soda bona mo lo kwa scout na mutu tell me boy scout na mo lo maman na scout pour soda na signer na arme bongo yo kout na mo lo scout. Mais je respecte tout le monde. Non. Mais si on a dépassé limite, il faut l'action de la police. Mais vu le monde de chronique lelo, ba chroniqueur rebelle, ba makambe rebelle komi ko kene mona mbilinga mbilinga. Yo moko za muto sala musala o. Tango mona ke ba leki ba komi ko bunga bunga na musala ngo ko finga pe ko ti moi trop. Moko kene makambe. OK, YouTube ezaka na ko finga to YouTube ezaka place moko ya ba guerre kaka. En tout cas, YouTube ezaka ne ba lobeza ndeti ngai. Na lo ba som da fingo kaka. Biso ka mama Bible ati. Mon pasteur déjà nimi ko ba pasteur warrior, c'est que bon combien de fois dit. Donc il te go ba beto mbata ko dozo sa ko to ko oza bon ponga sa beto mbata. Oh là na maye.
c'est que ça appelle on dit maintenant contre deuxième. Donc les abongo aller comme retour, les arabongo flash d'aller les accompagner dans retour. Donc ça me finir tinga. Ça c'est même ça 1 million de faux finga na yati. Au fin tata biso na yati. Maman biso na yati, mais ça fini wera. D'ailleurs on fini wera. Formidable. Babili ba boka ngame wera nanu 5 fois. Au finga ye, on va comme na ndenge mona ndi ozo mema te, fona ya expliquer. Voilà. Donc, et que nana ka bongo. Ouais, merci que nana ka bongo, mais lelo siko kimi koti nango moi calme koti, mais on dit les manzaka sur le plan musical, mais on merci ko ne préparation zénith ezo sala mambo ba calcul les andengeni. Non, bah calcul les appels, tous à la préparation dans la Zénith. Et puis, si je ne me trompe pas, dans mon Jamaïque, à Bazar Studio, on a un bon boyer, peut-être single et tout, bien générique, base de temps, Zélango. Donc, on a dit que Bassman Kinganda, mon préféré, bientôt na Kinesa, maman na wa. Donc, ça me fait ça, voilà. Vous avez dit que Kanda Makassi, Yanni. Vous êtes énervé par rapport à ma Cambodge. C'est maman de l'Est, comment faire, il a fallu hériter à la Bible. Bien. Mais la maison mère, si on attend une minute, on est au côté de 2021, maison mère, ils ont dit que esprit moko ya cohésion, ils ont bien les musiciens. C'est vrai, bien les musiciens. Ils sont des candidats aux assos, musiciens ont déplacé la rage, ils ont déplacé les mais oui, ils ont bien la banque. Mais dès que on a la relation, oui, on a musiciens, ils ont dépendent de la rage. Ngai attend aux relation bien. Ce mouton ya c'est, à ça le droit dépasser la limite. Ngai peine à dépasser le limite. Mais on a eu na bien. Ah OK. Mais ça les bino ndenge ni komona ke ba musicien nyonso o peut-être ba longwaka bango nyonso ba reconnaître penda que Nowera c'est notre papa. Et ça il faut ça bien. Faut ça bien parce que ba c'est tongeza na singate et tongela mbate. Donc tongaye singa foza na singa même singa soza pena tongate et ça les loté. Donc mon nom d'ailleurs place ni télé mila moninga ba bonga na orchestre belé na ba dédicace belé. Merci beaucoup à ton papa Lague. Merci beaucoup à ton papa Lague pour la dédicace. Merci beaucoup président Jérémy Matondo quand est au solo lobby dans Zalawana. Yo yebina la forme mon président taka na bien au président. Donc on a moi peut fallu m'asseoir. Merci beaucoup pour na bouteille à champagne pour 5 anniversaire nanga. Fallu ça moi merci beaucoup en tout cas les éléments logiques nous sommes les lois belé mais reconnaître ensemble par rapport c'est mon père voilà donc on a un peu moutou mais oui ensemble nan liboso à parier donc il y a pas match à parier il y a pas match. Merci vraiment à tout le monde qui nous ont suivis parce que bon la biso bo talabo continuer ko s'abonner bo liker bo tcha ba commentaire et ça la biso bien on dit le manzaka to comme la biso vraiment na suka moi message kaka o yo pendo za la kinango ya moi suka o ko yebisa ba tunyo so ba tota la biso na moi ba dédicace na yo par rapport ya batu onyo so ba dédicace na boka assisté en tout cas bato yo na les bango pour me kolimbisa nga moi je suis comme ça na moi ndengona donc émission musuto sana Orly Kanza na obongisa Orly na boka lona et de mbala systématique goût massa moto et deux élans on a eu go trouver nganga dans kermesse et de mbala systématique goût yo yebi on est là loko systématique elengi et na changer et de mbala ndaza systématique elengi on est là loko systématique goût Lisan Tumba par rapport à image on a moni Kersi Mukanda na base bozilanga kuna na zoya en tout cas na boka lona te ona batu kaka even zinga pas aloba ipeselanga yimo te do solate mokondi motif yazala mingi na margo mobali nzambe mopanzi sango baba bakotanga na makambo yo mokonzi uve donc chief taka na benga mokonzi uve chief bambote belé bato bo s'abonner massivement na Manzaka TV bo s'abonner vraiment massivement na Manzaka TV o rater le hotel on a bilé que tout est bien et mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351 donc 89 85 2 fois 351. Merci beaucoup à tout le monde. Dans la lame nos dangers, Papi Kakol c'est bonne montée ma ligne d'énergie. Merci beaucoup à Esika Place Nazara, béni les visionnaires, la personne Bambote Belé, papa social. Donc merci à tout le monde, DJ Mignon, DJ Cartis, Bambote Belé, donc un gros bisou à tout le monde pour moi c'est Nzambodi les Manzaka. Donc voilà, merci beaucoup. Merci vraiment Odile Manzaka. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci Odile Manzaka Nandé on dit ma invitation. Merci. Batunio so Obolanda qui biso vraiment bo tcha ba commentaire, bo continuer ko liker et ça la biso vraiment bien. Quant à moi votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova, je vous dis vraiment
ba épisode ya makambo eza ebele bo continuer kozala wana bo continuer kotinda tinda ba lien bato bakota po toza na makambo ya sika o tozo banda balobi série ya sika ezo banda na kati ya Exemple TV donc na sengi bino bozala ka brancher bozala wana bo mona makambo nyonso ngana zolo baka lo moko bato bo continuer kosala bato babuzo bana ba Facebook bozala kaka wana bo lembate po babi nzambe soka zo pambola tolinga te benemi bakufa bazala ka bamona kaka po makambo pe etombo makaka merci à Deo na sima ya machine merci à Cordon Résibanza donc merci na yo messieurs les journalistes et merci à tout le monde les lots vraiment to suki wana mabanga vraiment et te check c'est pas pareil. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Ya nde toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non ya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.